balandi mingi ya magazine mbonda ya ekolo oyo ekumbamaka na ye moko le grand DG valable Alain Dewa oyo ya mokolo ya lelo ngai wa bino Charmela Mbondo nazala na esengo ya kopresentele bino. La magazine ya mokolo mwa lelo na présidence esika nini oyo le président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi ba membre ya gouvernement ba privilégier d'abord intérêt général que kosala le contraire Alain Dewa na reportage. Ndeko ya Congo boye bake séminaire oyo esangisaki ba membre ya gouvernement ezalaki axé sur la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement et l'assurance de l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Et c'est là qui mokolo ya mercredi 26 avril à Kinshasa avec un pacte na idéologie. Na clôture ya masolo yango boye bake les garants de la nation mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi a ebisi ba membre ya gouvernement ba privilégié mingi intérêt à peuple congolais. Atako kozala ministre eza privilège même. Il faut koyeba ke eza na ba lourde responsabilité oyo eza kosenga ko assumer yango na esprit ya kosala pona intérêt général et non contraire. Pona chef de l'État aza kozela na bango basala ya malamu pona ko répondre na ba attente ebele ya population. Avant même maloba ya clôture ya séminaire wana et pas ya chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a insisté na ba membre ya gouvernement ba mener ba activité ya kitoko oyo suka nango et kozala pona amélioration ya conditions de vie ya population. Alobi lisusu ke po masolo ya kitoko e koma esika ba Congolais to bazali séminaire na bango e betisete mingi na likambo ya programme de développement ya 145 territoires parce que yango nde eza suka na idéologie oyo et kosala ke Congolais asepela makasi. Sama Lukonde a remercié gouvernement la volonté oyo Bazanango ya ko combattre ba force négative oyo eza kotia mobulu la partie est la République démocratique du Congo. Koutou avec impact pe idéologie ndeko ya Congo boye bake ba différentes agences pour la exécution du programme de 45 territoires bazalaki associé la séminaire wana il y a 2 jours na esprit ya ko présenter niveau exécution ya ba travaux na terrain biso mbonda ekolo magazine d'actualité to betisika mbonda. Toujours na politique Franco Diongo président ya mouvement lumumbiste progressiste MLP na mukuse alobi ete union sacrée eza association ya batu oyo ba boma mboka oyo depuis to ya Mobutu kino lelo oyo to landa reportage ya Alain Dewa. Mona Congo kaka ndenge masolo eza kotambola ke sortie officielle ya union sacrée eza prévue le 29 avril na stade des martyrs. Mais masolo yango etiki ba Congolais mingi kimiate lokola mwana mboka Franck Diongo oyo azali président MLP. Ye asangisaki ba journaliste na siège à partir d'ailleurs mokolo ya mercredi 26 avril pona kobeta masolo ya actualité ya mboka. Ya makasi alobeli likambo ya sortie officielle ya union sacrée. Pona ye union sacrée eza coalition lokola FCC na majorité présidentielle kutu eza ndembongo ya ba Congolais et kozala utiliser pour la mobiliser population. Donc sortie officielle wana et kozala par rapport ya mbongo ya l'état na moment oyo ba fonctionnaire baza impayé mboka eza la guerre peba mabe ya ndenge na ndenge eza kosaba na mboka nyonso wana eza maloba oyo eza ko engager ye moko Franck Diongo abakizi lisusu ke budget ya lokuta oyo baza ko présenter biso ya 16 milliards. Mais en réalité, ils ont 3 milliards de dollars. Pour nous, Union Sacrée et association, Yabato Oyo, Basala Mabe, depuis le temps de Mobutu, Tilelo, Basaka na pouvoir. Donc, un vrai patriote au Aligimboka, au République démocratique du Congo, a conquis jamais contre la Union Sacrée. Koutou et Sali Somo, Yakoyo Kandenge Alobi, et Kobangi Salango Bakongolete, pour na nombre de partis politiques Oyo et Salemi Kaka Mikolo Oyo. Donc, à Sengi, basala nde malamu pona kolongo na pebe Congolais la pasi na ba problème oyo ndenge na ndenge population azala ngoke ya kobebisa mbongo ya l'état na makambo oyo ba sortie officielle biso monda ekolo to betisika mbunda toti kavi province ya Kinshasa to se rendre kuna la province ya Nord Kivu esika nini oyo ba forces armées ya République démocratique du Congo na ba casque bleu ba bengana ki ba rebelle ya ADF na région ya appétit na sana kuna na province ya Nord Kivu to landa reportage oyo ya Medrin. Baefa
FRDC na ba casque bleu ya MONUSCO babenganaki mokolo ya mercredi 26 avril ba rebelle ya ADF na région ya Apeti na Sana na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na terme ya opération conjointe ya 7 jours. Selon ba source locale mosusu ba rebelle bakimaki zamba wana ya munene oyo bazalaki ko planifier ba attaque contre population civile ya ba localité environnante. Même source balobaki que ba ADF bakimaki na basi na bana vers nord ya côté ya province voisine ya Ituri. Ba bebisaki ba campement na bango batikaki mandoki pe ba FRDC na MONUSCO ba récupéraki ba instrument nyonso wana. En plus, trafic na route nationale numéro 4 entre Komanda na Beni oyo ezalaki fortement perturbé na ba attaque ya makasi ya ba ADF ekomi sikoyo normal batu bakoki koleka na ndenge moko ya kitoko mituka pe ekoki koleka sikoyo kitoko pe librement kasi pona kosilisa ba habitant ebele oyo bakimaki zone à cause ya ba attaque ya ba rebelle bakomi kozonga na ba contre na bango après contrôle oyo ba FRDC bazwi kuna yango biso awa tubetisi kambunda na ngambo ya parlement proposition ya loi sur ba ordre nationaux déclaré recevable kuna na chambre basse ya parlement tolanda reportage ya Rachidi. Kuna na chambre basse ya parlement na mokolo ya mercredi 26 avril 2023 mwana mboka André Mbata oyo azali premier vice-président ya Assemblée nationale a proposé qu'il loi sur ba ordre nationaux oyo ezali kolobela ndenge nini esengeli kopesa lokumu na ba nyonso babunda pona bonsomi ya République démocratique du Congo ndakisa Simon Kimbangu Kipamvita Mobutu Etienne Tshisekedi ba misusu oyo babunda pona kolongola ba Congolais na boumbu ya mindele pe pona kokotisa démocratie na RDC na yango esengeli koyeba ete proposition ya loi sur ba ordre nationaux ezalaki déclaré recevable ba initiative ya bo ezali ko encourager ba Congolais misusu pona kokoba kobundela pona kotombola bendele ya Congo biso tobetisi kambunda. Toujours na sécurité kuna la province ya Nord Kivu ba habitants ya Nyamaboko de bakimaki ba affrontement entre deux milices ya Nyatura à Banzungu na APCLZ kuna na province ya Nord Kivu. Commentaire ya Medrine Kambembe. Population ya quelques agglomérations ya groupement Nyamaboko de na territoire ya Masisi kuna na province ya Nord Kivu ba abandonnaki ba localité na bango depuis 3 jours na kokima ba combat entre deux milices. Information oyo epesamaki mokolo ya mercredi 26 avril par société civile ya territoire ya Masisi. Structure oyo a indiqué que ba milicien Nyatura Abazungu na APCLS ya janvier Karairi babundaki na kowelela banani bakokipe région ya Nyamaboko de. Situation oyo nde esalaki ke ba habitant balongwa na contre na bango. D'après ba source locale, première vague ya déplacement ya population bazwaki direction ya village Kikoma na Kiangiti. Ba habita mosusu bazwaki refuge na Zamba pe ba mosusu ba se dirigeaki vers ba village oyo eza na sécurité na territoire ya Masisi pe na Walikale. Président ya société civile ya territoire ya Masisi Telesphore Mitondeke azali inquiet par rapport ya situation sécuritaire oyo ezali ko se dégrader na zone oyo. Peye asengaki lisungi epai ya opinion nationale pe internationale. Telesphore Mitondeke asalaki appel na ba différentes communautés ya secteur ya Katoi ba se désolidariser na ba groupes armés pe ba CDT na manipulation nyonso oyo bazali ko créer ba tension intercommunautaire pe lisusu ba dénoncer ba manipulation nyonso entre autres oyo bazali ko pesa na population kuna yango biso awa tubetisi kambunda. Magazine Mbonda Ekolo ebengisi ba jeune leader baya kolakisa batalo na bango. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais surtout à la ville province ya Kinshasa toluka kamingi kotala likambo o etali développement yango. Magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po baye ba kobimisa vision la bango ba kinwa bayeba nini bazali ko kanisa la kati ba vision la bango botala bino moko to message koyamba batu na ba biro na biso na plateau na biso
po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa mpe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda na biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne emonaka pasi matiti ne emonaka pasi na etumba nzoko donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central ba yokana bazala moko na munoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko il y a des problèmes parce qu'il y a des punitions, peut-être que les alliés liés par rapport à ma belle 4 générations avant. Parce que ces 4 générations, eux, ont puni, c'est là que tu as solo. Mais ce que vous commentez, est-ce que Moutou a puni pendant les 4 générations, ils ont délivré avec quel pouvoir? Il y a un autre papa de pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zakina muntu ya miso monaka o mona oazo solano azasi contact de maître mutu oui parce que tant yo zana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukusi a clôturé qui opération ya identification pe enrôlement na République démocratique du Congo pe na 5 pays oyo ezalaki ko enrôler ba congolais to landa reportage ya Rachidi Pangi. Mwana ya Congo toyeba ete na mokolo ya le 26 décembre 2023 Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse et clôtura qui opération ya identification pe enrôlement na ba zone opérationnelle nyonso na République démocratique du Congo pe na 5 pays o ezalaki ko enrôler ba congolais ndaki sa Afrique du Sud, Belgique, France, États-Unis pe Canada. Et sengeli koyeba ete na mois ya décembre 2022 Seni lancaki opération ya enrôlement ya ba électeur na première ère opérationnelle. Bongo opération yango esalaki un mois pe babakisaki mikolo pona ko enrôler ba retardataire. Bongo na deuxième pe troisième ère opérationnelle, population et répondaki massivement pona ko zwa ba carte d'électeur. Bongo na troisième ère opérationnelle na partie est ya République démocratique du Congo, ba zone oyo ezalaki troublé na ba groupe armé oyo Seni azu makoki ya ko enrôler population te. Seni azongisi responsabilité et pas ya ba konzi ya mboka po ba koka ko trouver ba voies moyens pour na ba congolais oyo bazuna ba carte d'électeur te ba koka ko zwa ba carte d'électeur na bango pour na ba élection ezala inclusive. Biso awa to betisika mbunda. Na société na sima ya discours ya Paul Kagame président rwandais oyo alobaki que akoboto la mabele na na République démocratique du Congo et c'est pelisaki parti biso peuple TP na yango Cédric Lungomba oyo azali secrétaire général adjoint ya parti asalaki déclaration liboso ya média pe alobaki que Paul Kagame akozwa ata 1 centimètre ya mabele ya République démocratique du Congo te tolanda ba propos ya Cédric. Nasima ya discours fatal ya Paul Kagame oyo alobaki liboso ya ba média que azana posa ya koboto la mabele ya République démocratique du Congo population congolaise asepela kite pe
parti politique biso peuple en particulier asepelaki na yango ata mukete yango Cédric Longomba oyo azali secrétaire général adjoint ya parti politique biso peuple asalaki déclaration liboso ya presse na koloba ke Kagame akozwa ata 1 centime moko te ya mabele ya Congo pemboka ya République démocratique du Congo ekotikala toujours soudé boyoka ye ndenge abetisaki mbonda liboso parce que mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka ya Congo asila koloba yango bisika nyonso ete moto azali kotungisa mboka na biso butu moi kombo na ye Paul Kagame na basuda na ye ya Rwanda bongo pona mokolo ya lelo tozali koyebisa ye boye uta kala tango bazali kosala masolo ya kokabola mokili ya Afrika kuna na mboka Berlin na 1885 bazalaka kotanga kombo ya mboka moko te kombo na yango Rwanda kasi bazalaki ko reconnaître mboka babengi état indépendant du Congo na yango lokola ya lakisi motema mabe pe lokoso ya koya koluka mabele pai na biso to kundoli histoire koloba ete mboka lokola Giseni mboka lokola Changungu ezali ba mboko esengelaki ezala pai na biso bongo na yango biso peuple abengi ba Congolais nyonso to sangana sima ya mokonzi ya mboka to sunga pe tozala liboke moko sima ya mapinga ya mboka Congo pe to dénoncer monguna nyonso ya koya ezala buto ezala moi pona koluka kobebisa mboka Congo awa tokosenga kaka na bino nyonso bakter politique ya République démocratique du Congo esengeli na bino bo ambwate bapa ya Cédric Longomba oyo azali secrétaire ya parti biso peuple bozala bo moko pour que tolonga monguna yango biso awa tobetisi kambonda toujours na ngambo ya société tolanda appel oyo président Ben Jonas Kabangu asali pona ba kasayen nyonso parce que le 13 mai ya année oyo ekoyinda avec impact pe idéologie kuna na imka na commune ya Kalamu tolanda. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Imka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boye imalamu na bino bonso. Soki l'état congolais a koti likambo oyo te quartier Ngesi ekobunga na commune ya Kimbatike suite ya érosion oyo. Reportage ya Wilfried Samba. Ndeko ya Congo likambo ya ba érosion en la ville province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke elekindelo botala érosion oboza komona ekomi komela quartier mobimba botuna ngai quartier komonini quartier Ngesi kaka awa la commune ya Kimbaseke mingi kote ya wenza bayaka o eyebana o ekena nsango quartier oyo mwana Congo ekomi kobunga maleme po érosion ekomi ebaka tesa kofimba yango ba reporter de guerre ya monda ekolo bakitaki sur le terrain botala ndenge ba filmer botala kotoyo tane fungwami babala mapango ya ndenge ezinda awa chubu ekenda nango pe babosi bakoma lelo ba locataire misusu kutu bakoma mitelenga lopo babuka mapango na bango esila ngala yango tango bamonaki caméra ba professionnel de médias bakitaki wana bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda luka bato baya kobongisela biso papa leta aza wapi sikoyo biso tozokufa population ezala batseki oyo papa okende kaka leta aza te papa leta yango tozoloma mokonzi solo olandela biso aza te sikoyo tokokende wapi ebanda kala il y a des années passées vu que l'état na biso l'état congolais asokipaka na ba commune oyo mundela misalela bagombe limete ba commune oyo ya likolo wana ba commune oyo eza périphérique ya ville ya Kinshasa bakipaka ngo te mais soki tokomi na période ya élection po bayebi eke tokende kote oyo bayuma na biso tozali baya kozwa bavoix ebele mais aucun autorité administrative ayaka awa na période ya pasi boye biso tokobelela na papa Bogumesa komina Kimbaseke mwana mboka Jano Kano
betana numa tour côté aux rapport et permettre que même yango na ba acquis des droits pour permettre solution moko emona na pa ba bosi na ba famille na bango ba komi mitelengano ba komi ko sala bisika kolala yango to betisi kambonda mama mami aleli po basunga ye tolanda. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivwa na mwano na pasi kaka. Soki na bime kotambola na sukoli ba waka bilamba o ba West Africain. Nagenda kosaila bango musala na sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre ngana so mama bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazui mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivwa kaka bongo na mwana po na pasi nzoto za su makasi te libumu ya bambeli ya operation nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala kate na pasi na sala aka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko akolia nde na iko vivre na mwano po soki bongo tezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolupango bayokelanga mawa nde bapesanga mo esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaika na ndeko na nga papa mwano abandai kosala ba voyage ne ya este na mama na ye nde tango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolu pango batali bana okende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwano na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na menye na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana po naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi pona nini boye rubrique na biso ya mokolo malelo elobeli nini nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko biloko ezomata biso moko tozobobana pona nini bokonzi ya sika tozobomana tozomatisa biso moko tozobomana pona nini eloko na kosomba ngwata na 15,000 francs na 15,000 wana na ye na che na se na koteka ngo 16,000 wana ezomonana te 15,500 ezomonana te okende kosomba to $1 likolo papa to souffrir makasi tozo souffrir moyen okoloba eza te tokomi kolela nzala na bana biloko ezomata chaque jour papa to souffrir boyokela mawa papa to souffrir papa na ngai moyen okoloba eza te papa soyeba te mpona nini na mboka oyo mbongo ekitaka te kaka komata na komata tozoyeba te eza nini mboka pasi tozosouffrir tomona pasi bozomona te nde tosouffrir botalela biso na makambo oyo tozosouffrir mboka na biso moko tokomi konyokwama boye lokola baétranger tosali nini caricature ya mokolo mwalelo koko tiritiri abeteli biso lisolo nini tolanda ndeko Kongo soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona makambu ekoma ko changer depuis tongo tunanga eza nini
bana mibali mingi bakoma na bango ba PD pe basi mingi bakoma ba lesbienne likolo bake mibali bakoma kobala ka baninga na bango mibali pe basi kobala ka baninga na bango basi e koma ko sala pasi toyebi te comportement autre koma ko copier ba occidentaux nde yango esala mabe mena mukwalelo ebembe ekweyaki na quartier esika wapi ya Maria azalaka po ya Maria azalaka pede lelo ya Maria akufi epesi désordre makasi po bazoyeba te bakolakisa ye costume tope voile boyoka bino moko leli population eza koloba ya Maria akufi mobule koti na matanga affaire nini boye. Il faut changer la main, logique et tout ça ma quoi. Voilà c'est ça. Non, ye azali mobali, ala ta vol pona nini. Tala père kebe, oyebite ke Maria zaki muninga na biso zaki pede. Epesi pasi komona ndenge bulu yeke mbutu mobulu ekoti na kadra koluka elamba nini bakolatisa ya Maria suka ya Maria ye wana na cercueil wo tellement suku me bapede lekaki ya trop tala ya Maria suka na voile na kati ya cercueil esali somo balatisi mwana mobali voile ponini na bomoi na ye azalaki pede yango le petit mikendo mokonzi ya masolo depa epa ya le grand maître yokanela nini ayebisi le grand koko ve donc lokola azalaki pede veut dire akomi nzele le banano ve te petit ye abotamaki mobali donc akokufa kaka mobali na miso ya Nzambe batika biloko wana bazali kosala ya boye esali pasi yango le grand maître le vieil moko lobi ya Maria malgré azaki pede mais abotamaki mobali akokufa ka mobali po makambo obalati bavona miso ya Nzambe esali kitoko te po babimiseka mwasi yango toyebaka kotambwisama na mokili soki obotama mobali zala mobali kobi kopesa kipede bwe esalaka kitoko te biso magazine Mbonda Ekolo tobetika mbonda magazine Mbonda Ekolo elongo na ye moko misapi ya talo Wilfried Samba ba souhaiter un joyeux anniversaire na ye moko les grands fidèles et aimables téléspectateurs ya Mbonda Ekolo Samuel Buyakala oyo nini azosepela moko mbotama na ye na mokolo mwalelo na yango wana tokolia bantaba bangulu sans oublier champagne et kozala wana à la pointe. Eo bozaki libaku ya kolanda magazine Mbonda ya mboka ya mokolo mwalelo o nini ngana zaki na esengo ya ko présenter bino yango tozosala kaka peine na bino ba o nyonso bozana ba entreprise na bino ozana posa ya promotion ya solo pe ya malonga parce que biso awa totala maka à travers le monde ko hésiter te ko contacter magazine Mbonda Ekolo à travers les numéros oyo eza affiché na ba ya ba écran na bino bobo sana pete ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel TV na sima ya caméra ezalaki ya Yemoko Wilfried Samba na réalisation ya Ingrid Mateta rédaction ekumamaki na Rachidi pangi pe na Medrine Kambembe to pese pe merci mingi na Yemoko les grands DG valables Alain Dewa soki kolo eswazongi tende to kutani na mikolo oyo mizali koya